Well, this brings us to the success principle, which has marked the turning point of every person who has promoted himself or herself from the lower brackets of success to the higher planes of achievement, where one acquires everything he desires. Ok. Oyo ezomema biso na principe ya kolonga oyo ezali ebandeli ya kolonga ya moto nyonso oyo amitombola ye moko kouta na position ya C tina position ya kokokisama ya baplan ya likolo esika moto azuaka eloko nyonso alingi. This principle is called the habit of going the extra mile, which means the habit of rendering more service and better service than one is expected to render, and doing it in a positive mental attitude. I'm going to tell you all I know about this magic principle of self-advancement, because it is the one rule you must follow if you expect to write your own price tag and to be sure of getting it. Principe oyo ebengami na kombo ya momesano to habitude ya kokende na 1 km de plus. Oyo elakisi habitude ya ko rendre service ya mingi pe ya malamu koleka oyo mutu azozela osalela ye pe kosala yango na makanisi to attitude moko ya malamu oyo ezali positive. Na koyebisa bino oyo na yebi pona principe oyo ekamwisaka pona ndenge esalaka ke moto amimatisa ye moko na position ya likolo, parce que ezali mobeko moko kaka oyo il faut osalela soki ozozela okoma pri ya vi na yo pe ozala sûr que okozwa yango. Let me describe this success principle for you in a brief formula which you can easily remember. I call it the QQMA formula, which means the quality of service you render plus the quantity of service you render plus the mental attitude in which you render service determines the space you occupy in your chosen calling and the compensation you get from your services. Botika na limbolela bino principe ya kolonga yango na formule moko ya mukuse oyo bokobanda ko se rappeler na yango facilement. Na bengaka yango formule ya QQMA oyo elakisi quantité ya service ozo rendre obakisi qualité ya service ozo rendre plus attitude mentale na yo oyo ozo salela service yango. Ezali ko déterminer espace nini ozali ko occuper na kobiangama to kobengama oyo oponi pe récompense oyo okozwa na ba service oyo o rendre. If you will examine carefully the people whom you know to be unusually successful, you will discover that they follow the QQMA formula, although they may do so unconsciously. Now, I wish to give you a big advantage over those who follow this formula unconsciously. I wish to show you how to make use of it deliberately with purpose of forethought, so you may make the principle pay off in a big way and do it quickly. Soki bolingi bo examiner na bokebi nyonso bato oyo boyebi oyo balongaka mingi, boko découvrir que basalelaka mingi formule ya QQMA ata soki basalaka yango sans koyeba. Sikoyo na souhaite na pesa bino avantage ya monene pona batu oyo balandaka formule oyo sans que bayeba. Na lingi na lakisa bino ndenge nini kosalela formule yango na kopona yango pona bokokisa oyo boza kozela na makanisi na bino. Donc bokoki kosala ke principe oyo efuta ndenge ya likolo e bosala yango na lombango nyonso.
Now I shall tell you some of the benefits you will enjoy by following the habit of going the extra mile. 1, this habit will bring you to the favorable attention of those who can and will provide you with opportunities to promote yourself into a better circumstance. 2, it will place back of you that great natural law of increasing returns through which the service you render will bring back greater than average compensations. Sikoyo nakoyebisa bino quelques profits oyo bokozwa na kolanda principe ya momesano ya kokende na 1 km de plus. 1. Principe oyo ekomema yo na attention moko favorable ya batu oyo bakoki pe bakopesa yo ba opportunité pona o se promouvoir to omimatisa yo moko na circonstance moko ya malamu. 2. Ekotia na sima mokongo na yo mobeko naturel moko ya monene oyo ezali kozwa ya mingi en retour na nzela ya service to mosala oyo ozali korendre. Ekozongisela yo koleka oyo moyenne ya bato bazwaka en retour. And 3, following this habit will make you indispensable in your chosen occupation or calling. Therefore, it will place you in a position to write your own ticket. And 4, this habit will help you to excel in your line of work, because each time you render service, you endeavor to do a better job than you did previously. And 5, if you work for a salary or wages, this habit will give you preference when work is slack and others are laid off. 3. Kolanda principe oyo ekosala ke okoma indispensable to bakoka kozanga yo te na mosala oponaki to na kobengama na yo. Donc, ekotia yo na position ya kozwa tike na yo moko. 4. Principe oyo ekosalisa yo o excele to ongenga penza na nzela ya mosala na yo parce que tango nyonso okobanda ko rendre service okobanda kosuka na kosala yango malamu koleka oyo osalaki liboso. Et 5. Soki osalaka pe ozwaka salaire, habitude oyo ekopesa préférence sur yo soki mosala ezali na bolembu et que esengi bato mosusu balongwa. And 6, it will help you to benefit by the law of contrast, because the others around you will not be going the first mile, let alone the second mile. And 7, following this habit of doing your very best in all of your efforts and doing it in a pleasing mental attitude will improve your personality and make you liked by others. And 8, it will also help you to develop a keen, alert imagination, because you will be continuously seeking new and better ways of rendering useful service. Et 6, ekosalisa yo o bénéficier na principe ya contraste to ya bokeseni, parce que batu misusu oyo bazali nzinga na yo bakobanda kokende na 1 km ya liboso te, tika kutu pona 1 km ya mibale. Et 7, kolanda principe oyo ya kosala malamu koleka na ba effort na yo nyonso pe na kosala yango na attitude mentale ya esengo nyonso ekobongola na lolenge ya malamu personnalité to kibomoto na yo e ekosala ke olinga bato mosusu mingi. Et 8, ekoede yo lisusu o développer imagination moko ya likolo pe oyo elalaka te, parce que okobanda kokoba koluka biloko ya sika pe ba possibilité ya sika ya ko rendre ba service utile na bato. 9,
It will inspire you to move on your own personal initiative instead of waiting to be told what to do, a habit which is the first step in leadership in all callings. The habit of going the extra mile definitely develops greater self-reliance and gives one more courage to move ahead without the fear of criticism from others. And here is one thing it does, which, if it benefited you in no other way, would justify you in adopting it. It helps you to master the destructive habit of procrastination, the one habit which heads the list of causes of failure. 9. Eko inspire yo okende liboso na initiative na yo moko olie ya kozela moto ayebisa yo nini okosala. Eza habitude oyo ezali premier pas na likambo etali leadership to kokamba bato na ba vocation nyonso. 10. Momesano ya kosala 1 km de plus et développaka ya solo koleka résistance liboso ya pasi pe epesaka courage de plus ya kokende liboso sans kobanga critique ya bato mosusu. 11. Awa nde ezali na eloko moko esalaka oyo soki ezali na profit na yo na façon mosusu te kasi eko justifie yo na kolanda yango. Eko ede yo o maîtriser habitude ya mabe mingi oyo tobengi procrastination to kotinda makambo esengeli osala lelo na mikolo ekolanda. Habitude oyo ezali oyo ezalaka na position ya liboso na liste ya bakozi ya koeshue. 12. Going the extra mile influences other people to respect your integrity and inspires them to go out of their way to cooperate with you in a friendly spirit. And 13. The habit helps you to develop definiteness of purpose, which is the starting point of all personal success. And it stops you from drifting through life without knowing what you want or where you are going. 12. Kokende na 1 km de plus et influençaka bato mosusu ba respecter intégrité na yo pe babima na lolenge na bango pona kokopere na yo na esprit moko ya amitié to ya bondeko. 13. Habitude oyo ekoede yo o développer certitude to précision ya but na yo oyo ezali point de départ ya kolonga ya moto nyonso et eza kostope yo olanda nzela ya mabe ya vi na yo na kozanga koyeba nini olingi pe ozokende wapi. And number 14, and here is the grand payoff which this habit gives you. It provides you with the one and only excuse for asking for a promotion to a better station in life or a higher pay. Obviously, if you are doing no more than you are being paid for, then you are receiving pay for all to which you are entitled. And you have not a single excuse for asking for more pay or a better position. You understand this point and appreciate its significance, do you not? 14. Oyo ezali lifuti monene oyo habitude oyo ekopesa yo. Ezali kopesa excuse moko pe moko kaka pona kosenga promotion na position ya likolo to lifuti moko ya likolo. Évidemment, soki ozali kosala mingi te par rapport ya oyo bafutaka yo, alors ozali kozwa oyo esengeli ozwa et ozali na excuse moko te pona kosenga babakisa salaire to bapesa yo poste ya malamu koleka. Bozali ko comprendre na point oyo pe ko apprécier importance na yango, n'est-ce pas? Last but not least, the habit of going the extra